L'histoire des jour na TV, famille à Roselyne, famille à maman Alexandre, trop fâchée contre moi na bango, a mis connaissance. Roselyne aza koyoka te ba pekisi réseaux sociaux mais ye amoni réseaux sociaux et sika akolelela mwana na ye. Qui a tort, qui a raison? Qui a tort, qui a raison? Basengi na Roselyne afanda na se alela mwana na kimia avec le temps akozongela réseaux sociaux mais ndeko mwasi alingi kaka réseaux sociaux. Qui a tort, qui a raison? On se retrouve juste après la pub. Gros bébé, voilà. Oh, patience, ya gros bébé. Chi, ya. Non, moi, ça bourra, na rasta, le quoi manja, qui le voit patience, voilà. Ça la capture, qui était, qui a déjà patience, ya gros bébé, ya moyo. Pour l'air, nous soyons lingi, ezali. On a la tirou, na mo, zéana la canoire, mona. Donc, il y a un gros bébé. Et quand on a mis avec beaucoup d'amour, on t'appelait beauté, ya. Apprends à te donner, à te faire cadeau. Soko lingi na mayaka, yo. Soko lingi sa mayaka kaka yo. Maintenant, il se boit avec mayaka. Donc, ça fait du wow. Patience ya noir yango yo. Yo passé commande couleur, on se voit dans besoin ezali, jaune ezali, pembe ezali, roux ezali, marron ezali et noir yango yo. Donc, manjaki ya ba gros bébé de kana lobi so lingi sama yaka ozui mais avec ba oyo nde zo bwa kapengi zo sala wow. Donc passé commande dans la dessus te sala capture écran comment yo mo yebi kaka o te ka ko defisaka nazo te ka pe na prix de gros o te kaka o defisaka sala kapi ya modèle nyoso lingi ba salela yo ba ko salela yo. Donc voilà. Soko lingo lekisa ona mpanzi okayo ya suku ya na elengi moko. Oh, ça ba mèche normal kaka. Patience ya blonde, ça la capture écran. Donc vous allez vraiment dessus pour yebi 40 €. Mèche ekomeli partout et si vous allez 40 €, quel que soit l'endroit, mèche ekomi ici qu'on a la côté kaka ou defisaka sala signe ne soka makampo osolo patience ya blonde ya moyo voilà. Donc soko lingi katikati yo soko lingi mopandi yo donc sala capture voilà. Patience ya orange yango eye sala capture vous allez vraiment dessus voilà beauté déjà dressé avec amour. Voilà. Voilà. Ça la capture couleur orange au bout là dessus. Voilà. Oh, patience ya marron. Là, si vous avez la couleur marron, regardez les travaux. Otala. Donc, patience à couleur marron et en goana. Ça la capture au là. Vraiment dessus. Couleur marron, patience yangoana. Patience ya roux yangoyo. Ça la capture au là dessus. Ou la couleur roux. Livraison gratuite 40 € partout dans le monde ici aux Ali et comme Elio pour la bande Suède ça coûte moins de 40 €. Au teka ton defisaka benga dikina aux ala dessus. Patience ya couleur jaune yango yo mo tala travail tala fine. Donc voilà au teka ton defisaka benga ça la capture vous allez dessus. Donc voilà ça la couverture. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la rock, la championne notre m'a dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babone nyo soit qui na TV partout dans le monde ici Kabozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné.
Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, sponsor officiel, il y a Dikina TV. Héros dans l'ombre. Papa, na maman, ya fondation Dikina. Dollar, pound, euro, et le copamba. Bon, au coin de la franc congolais. C'est dit, laisse tomber. Yum to soutien kanga, financièrement, physiquement, ticket, nzambe nanga. Aïbana ko, pas mola yo. Famille, ya maman na Alexandra, trop fâchée contre moi en abango. Bokoyoka le pourquoi et na kotuna bazana tort ou bien bazana raison. Bazana raison to bazana tort. Parce que nde tozalaka bande konanga, on est là juste pour se protéger. To protéger ba membre à famille na biso, to se protéger. Mais des fois moko ezalaka lokola Orobalo mona netikete famille elingi bonheur na ngai te, famille elingi ko comprendre ngai te, famille elingi makambo naza kosala te. Voilà. Le problème est bon. Oh, biso nyoso toyebi, moi na biso Alexandra akufaki na ba condition o yakufaki na Canada, na ba pendaki ko rejoindre, ona koyeba ko rapatrier corps ko lo Canada ezonga na mboka na biso na Congo. Et puis pendant tout ce temps-là, famille bande ko mona ki te eza lolenge na ya ko réagir, bande ko comprendre parce que abande ko lingelo ko nyonso ezala filmer. Ceux qui ont matondo ba filmer, ba keibo ba filmer, bon bande ki ko comprendre ye. Et malheureusement, nde tozalara awa na loba rango souvent. Toza na binemi. Toza na binemi na biso. Ba ami, ba connaissance, ba ex ya mibali, avant yo, ba o baleka, tango yo zali, ba o yo pe baza nzinga, ba camarade na bango esala ke bandeko na ngai, mutu nyonso to akoma na binemi. Et loko eza ko inquiéter, ba o balingaka Roseline, pourquoi? Parce que nangonga oyo akomi na moment ya accusation, akomi na moment ya culpabilité. Malheureusement, tango aza ko sala, tango aza ko poster na réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, bato nyonso baza gentil envers yete. Eza na bato bazolo ba yako, eza na bato bazolo ba courage à toi, mais eza na bato baza ko tuka ye. O bazo zoki se sous motema na ye bande konanga. Vous savez, les réseaux sociaux, chacun est libre de voir comme bon les semble. Chacun est libre de voir comme bon les semble, si je peux dire. Mais ezana moment moko boy bato bakanitaka ke soki likambo ekwei, il faut bato mosusu ba mona ka lolenge wana bande konanga na yebisa yo, na yebisa bino awa. Imaginez-vous muta uti kokufela mwana na ye, mwana azana na morgue, mais bato moko batelema pona olobaki te nyonso tosalaka efuta makawa. Bande konanga yi, réseaux sociaux te kokufela mwana biso ya mobali, ngai kaka. Par rapport à l'expérience ya vie, bande ko oyebi ko ozala mwana muki, mais oyo mona nzinga epesaka esalaki mutu azala sage. Naza parmi bato ba comprendre réseaux sociaux. Nabi te malgré likambango eza boye na ko se permettre te na yeba na ko publier mwana parce que la publication moi ba benga nini ba commentaire méchant koki kozala. Boyebi pourquoi? Parce que tozalaka na binemi na biso. Banguna na bazelaka mukolo yo kuya po ya kosala nini, po ya ko achever yo. Ozalaka na monguna azelaka kaka le jour yo ko kuya po aya susa bakisa sala nini abakisi lombata. Yango wana par rapport à l'expérience na biate, malgré les autres la passe, mais je pense pas d'accord que ça la publication ya mwana ezala nango lolenge wana. Boyebi pourquoi? Parce que en tant que mutu tozala toujours na binemi oya koya kopesa sa version ya likambo ya yebite. Yo moko yebi kete mwana bisa kufi pona boy, mais ye kuna yebi ke mwana kufi pona boy. Pona ko éviter ba biloko wana, bande ko ba champion na ngai. Mutu nyonso na vie. Ata mama Alexandre, elle fait semblant parce qu'elle aime les réseaux sociaux, mais c'est une femme motema na ye ezali en 1000 morceaux. C'est une femme trop abattue. C'est une femme naïbité. Obozo mona les réseaux sociaux. Baninga famille comme mona ke Rose soka continue boya akokufa. Soka continue kolanda ba yako ya réseaux sociaux, ba commentaire ya réseaux sociaux et koki ko bomaye parce que ba commentaire nyo surtout isa malamu. Na ko
manque à faire na kozanga eloko osala ezotinda ya sala nini ayeba kotanga ba commentaire nyonso ya malamu na ya mabe e ya mabe ezosala pasi ata koefase yango famille na bolingo ya mwana na bango bandeko baconseiller Rose atika réseaux sociaux mais bato bayebi Rose azalaka mutu makasi Rose ayokaka te Rose asalaka oyo esepelisaka motema na ye mais eza na basituation mosusu soko bandaka koyoka te na ebandeli nzambe akoki kosala likambo moko ya pasi esalaki moto achanger comportement mais pour Rose ce n'est pas le cas. Azana musala azana restaurant na ye o akoki kopase batan na ye akoki kosala ba makambo mosusu famille ebo esengi te ke atika kolela mwana mais famille esengi alela mwana na lolenge mosusu na réseaux sociaux te bandeko famille eza na réseau to eza na tort famille eza na raison to eza na tort yo nanga tozaka sur les réseaux sociaux oyebi méchanceté ya réseaux sociaux oyebi nde réseaux sociaux etambolaka donc cela veut dire moto soka batami na faux compte akanisi kete akoki koloba pa akoki kokoma nyonso pour votre information Rose aza mutu oyo aza na binemi ebele ka bambanda te aza na binemi bandeko nanga car ya mwasi andako te ombanda non je vous dis tonton wana nga na betelaki bino lisolo à part mwasi andako azana ba les à côté vous comprenez azana ba bureau azana ba makango kilikili mais Rose ndazalaki no ba neti deuxième femme confirmée ce qui tokoki koloba yango est-ce que vous comprenez imaginez-vous yo mutu moko on se retrouver soko zana ba di ennemi yebake ba camarade ba connaissance ba ennemi na ba kompi ba ennemi na boye ba rango voilà du coup tu peux te retrouver avec 200 300 500 ennemis oyo bazo sepela na malheur na yo tu peux te retrouver na 5 6 ennemis oyo bazo sepela na malheur et du coup famille oyo yebaka réalité famille oyo yebaka réalité ya moto e osala nini epekisi mwana na bango asala nini ayeba na ko consulter réseaux sociaux ko consulter réseaux sociaux akoki na ye kosala mais ko publiaka ba vidéo ya Alexandre comme si Alexandre aza na bomo ebandeko famille epekisi ye pourquoi ekoyeba na kozwa temps pour Rose ayeba na ko réaliser que mwana vraiment azate ekoyeba na kozwa temps pour Rose ayeba na kozala guéri et pendant ce temps-là ako se faire mal tension ekoya ba estomac ba maladie oyo eyaka na nsima ya souci ekozala malamu te mpo na famille ba perdre Alexandre ba perdre na mama na bango parce que la santé n'a pas de prix yango famille etelemeli mwana na bango bapekisi réseaux sociaux mais Rose aza koyoka te mama na Alexandra alingi kotika réseaux sociaux te aza ko poster ba vidéo ya ye na mwana na ye etanga aza ko poster ba vidéo ya ye na mwana bandeko na nga ba commentaire méchant ko yo muto bomi mwana na yo muto bomi mwana na yo kanisaki nini awa na Congo vie ezate awa na Congo ba école ezate soko tindaka mwana na Canada te alingaka kufa te bandeko na nga des commentaires méchants. Ce sont des commentaires, on peut dire méchants, mais c'est réel. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Ce qui Rose a tindaki Alexandre na Canada te, mais Alexandre a profité. Au moins, il y a bongo. Ezo sala e pasi. Ezo sala ki alela lisusu. Oh, bozo mona sur les réseaux sociaux, bolo bakete, aza mwasi makasi. Non, elle n'est pas forte, bandeko. Même Samson a pleuré. Samson tanga simbi suki ezata sengi nzambe bimisa ngai yango ezala ta ya mbala suka. Même Jésus a pleuré. Donc pour dire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas juste kaka na koloba mascarade. Et ça juste parce qu'elle est obligée. Mais elle-même, en dehors des caméras, c'est une femme touchée. C'est une femme trop abattue. La famille veut la protéger. Les amis et connaissances veulent la protéger. Mais azako yoka te bandeko. Azako yoka te. Bazo beta e biloko ya solo na ba commentaire.
omoni mabe osali na mokili nde futi yo na ba commentaire bandeko nanga baza ko culpabiliser Rose baza ko culpabiliser nani mama ya Alexandra elle n'arrive plus na ngonga oyo bandeko biso likambo ekomi ezaka na moma ya Denis ozoboya kondimaka te likambo ekomeli yo ekomaka pe na moma ya accusation tu t'accuses toi-même que te nazoyeba lisusu grande sœur tanga kufelaka mwana asalaka ka fièvre monika ba fièvre ya bana ba fièvre ya bana ndezalaka ke mwana asali fièvre osali nini opesi mwa kisi mwana asali fièvre osali neti ko négliger yango parce que toza ba mama bana basalaka fièvre de temps à autre jamais muta ko kanza ke fièvre moko emema mwana na liwa. Ok, na fièvre wana ayako mema mwana na liwa. Je me rappelle encore culpabilité oyo ndeko azalaki nango oyo yaya azalaki nango soki na memaki mwana hôpital memba ngaka kufa te mwana soki na salaki mwana ngaka kufa te après avoir kokunda ekomaki moma aza ko s'accuser ye moko. Omoni, et ça a pris le temps. Imaginez-vous, il y a Zalaki na réseaux sociaux, il y a Zalaki na réseaux sociaux. C'est que maman Alexandre, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. Ba beta ka ba vérité wana longwa. Tango monaki mwasa liboso batindi ba aller na Canada, omoni tembesi ke memio olingi pe batinda mwana ki kokufa. Vous voyez un peu. Donc, babi loko bazo beta ye. Ça va la rendre malade et ko rendre ye fou parce que bazo beta ye biloko ya solo. Omoni bamboka ezalaki ebele aponaki Canada pona ni bamboka ezalaki ebele oponaki Canada parce que mbanda na yo lokola mobala atindaki bana na Canada yo pe donc il fallait mwana kende Canada omoni nde bafuti yo yaya bazo beta ye biloko wana omoni olelisa bato olelisa intel pendant des années mais yo kolela vie dans mobimba bandeko ce sont des commentaires ou ezosala lokwa mbeli. Eza ba commentaire ya ko troubler bandeko bomoi molimo ya nani ya Rose. Dernièrement, a été ko publier vidéo azalaki pa psychiatre. Azo solo na psychiatre asani a poster yango. Est-ce que c'est important Mama Rosa Dodokolo? C'est important. Tu étais seule la psychiatre, tu étais seule avec elle. Bomba vidéo wana. Tu es encore faible. Muta kosa yo te mwana mama, tu es encore faible. Ozana no na ba souci belé o eza kotungisa motema na yo. Prends le temps ya ko se reconstruire. Prends le temps ya ko se reconstruire parce que ba commentaire ozozwa, tu n'arrives pas à ko supporter yango. Ezo salo pasi, ezo lelisa yo. Ami, connaissance ba famille na yo, baza inquiète po na yo. Mama na ngai, réseaux sociaux eza monde te. Réseaux sociaux eza monde yanko likambo soki ezali bato baya kokoloba yango ndenge wana. Réseaux sociaux ezalaka divisé partagé en deux. Bato bakozala pour yo, bato bakozala contre yo. Même bato bakozala pour yo bazali mais yeba bato pe bakozala contre yo bazali. Est-ce que c'est le moment où yo ya kosala makambo wana? Hein? Tu as besoin ya ko guérir corps na yo, ya ko guérir âme na yo, o bana ko se construire. Oh, banda ko se construire, ma chérie. Tu as encore l'âge. Dieu peut te faire grâce. Yako bakisela yo bana. Nasima Alexandra. Yoka conseil. Yoka conseil. Tu peux dire que c'est ta façon de faire ton deuil. Mais façon où yako sala matanga, ou yeza façon yako détruire yo. Façon où yo poni kolela mwana na sur les réseaux sociaux, ma belle, ça va te détruire. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ba condition mwana kufeli, na ba circonstance mwana kufeli. Mais quand on comprendre bato baza ko pekisa aux réseaux sociaux, eza na motema mabe te ba champion nga. Est-ce que nazo loba mabe? Nazo loba mabe? Ba ami connaissance famille na ye bazo loba mabe baza na besoin de kona bango azala guéri baza na besoin de kona bango abanda ko se construire même si ko sala passe bande konanga la vie continue il y a rien de nouveau sur le soleil eza na basi mi balo ba kufela bana malgré douleur
nzambe azongisa kosika na minoko na bango. Donc lolenge Rose aza kosala ekodétruire ye. Imaginez-vous osisi kosala matanga na ba maladi kili na nzoto. Ba maladi eko memona liwa. Nga na yo tozomona Rose te, mais bato baza pembeni na ye bazomona ki aza muto oyo azali anéanti. Et réseaux sociaux ekoboma Rose. Réseaux sociaux ekoboma mwana na bango. Basengi Rose mama. Réseaux sociaux eza na ndenge za wana. Tu veux bien faire ton deuil na lolenge na yo. Tu étais influenceuse. Avant Alexandra Koufati était une femme qui aimait beaucoup les réseaux sociaux. Na réseaux sociaux mama nanga okoko sala ka vidéo na yo. Ozo sala bakimatalana na yo e botolie benemi. Na réseaux sociaux tozana bato ba yinaka biso pour nos réalisations. Ce que tu as pu réaliser dans la vie, ya sali angote, ayina yo akota yo keto. Na réseaux sociaux ezana bato oyo alingi yo se comporter lo lenge ye azalaka. Soki ye abetaka lisolo ya vi na ye akolinga yo po beta lisolo ya vi na ye. Soki ye atandaka vi na ye motaka akolinga yo po beta yango. Soki osali yango te diku okokoma enemi na ye. Donc cela veut dire na réseaux sociaux bato baza lo lenge na lo lenge. Yango wana na mawa na bolingo na yo. Soki bazo peki sur réseaux sociaux, ce n'est pas qu'ils sont méchants, non. C'est juste que change un peu la façon de faire ton deuil, pardon. Change la façon de faire ton deuil. Maintenant là, tu t'acquises toi-même. Oui, otindaki mwana na Canada, oyebaki te ki Alexandra aokende kokufa. Soki eza pona tembe, soki eza pona nini, yo moko oyebi le pourquoi otindaki mwana na Canada. Mais tangu batona baza ko pesa yo culpabilité likola culpabilité, bazo bakisa culpabilité na yo. Qui te dit que soko tindaka Alexandra na Canada ta Alexandra nga akufate? Nana yebisi yo. Hein? Mobocha lali na mwana, bolali na mwana, bolali na bana na yo. Ozaki na bana 5, na tongo bolamuki moko alamuki te. Sur le même toit. Ndaku moko, olali na mwana alamuki te. Qui te dit? Bocho yo bakufela bana bango ezalaka ke bana bakendaka musika. Qui t'a dit ça? Pwana eza mokili nde lobaka. Zwa tan, oza lokola soso. Balongoli ba poil par rapport à ba circonstances. Et avec le temps ba poil ane ko bota. Zwa tan na yo. Tu es affaibli, ma chérie. Tu es faible. Tu ne peux pas faire semblant pour que les gens disent que non, c'est une femme forte. Non, tu n'es pas forte. Tu es obligé de faire cette tête-là. Pourquoi? Parce que quand les caméras sont allumées, eh bien voilà. Mais tu n'es pas forte. Nana koko za la forte na likambo ekomeli mwana no ba bomiye na ba circonstance yo yebi ongana ko lobate mwana no azo kite mokili oyo donc na ba forcing ebele mibali mususu soki mwana lemso ayebaki mibali te mwana azo kite mokili oyo na ba forcing ya boyebi ya makembe se forcer douleur wana koyeba ke ba dernier moment ya mwana na yo elle a été forcée à kosala makambo ya linga kite oyebi parce que yo moko zana résultat ya autopsie oyebi na ba condition oyo Alexandra akufaki moboti nini akozala forte soki eza nzambe te soki eza ngoluma wana nzambe te moboti nini akozala forte non bato bayebi que tu n'es pas forte. Tu es divisé en 1000 morceaux. C'est pour cela, par amour, il te demande d'essayer un peu de mettre à côté les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est là, dans le barango toujours, et loko est si la kate ba ou est la kate. Ata bo moninga lelo na ye na sala émission te, un mois na ye na sala émission, ya mukolo na koya, oyebi ke diki na zalaka. C'est tout. Et loko esi la kate ba wele la rangote. Mais santé et bebaka, wele la nanu santé na yo. Bon moi, ezala kaka moko, wele la nanu bon moi na yo. Wele la bon moi, Maman Rose, par l'amour de Dieu. Certes, c'est ta façon de faire ton deuil, mais façon moko mabe. Parce que les gens sont libres. Ou bien, kanga ba commentaire casse. Si tu veux poster sur les réseaux sociaux, ma chérie, kanga ba commentaire. Ce qu'on dit qu'on poster sur les réseaux sociaux, Roselyne,
kanga ba commentaire, mette poste, personne a droit au sala nini ya ko commenter ya ezala bongo soko tatu otuni kubuka tango yindela kaye akanga ba commentaire pour éviter ba beta ye ba vérité parce que ya ki kokosa makambo tango yindelié bato ba yebi biso de vrai o pe ba yebi aboya ki kopesa bango occasion wana ba beta ye ba biloko ya solo. C'est pour cela akanga ki na commentaire pour éviter kanga ba commentaire ma belle. Tu n'es pas obligé de laisser les commentaires pour montrer aux gens que non, toi tu acceptes les commentaires même les critiques. Non, ça te fait mal. Au poster vidéo à moi na yo mama kanga. Kanga. Ceux qui ba obenga Alexandre Ndumba. Mama, yo moko yebi ke mwana no azalaki Ndumba te. Yo moko yebi ke mwana no azalaki Ndumba te. Esili yo tikala na image wana bato bakopesa yo pasi. Tobotaka bana makambana basalaka mama na nga toyebaka te. C'est pour cela famille Zolba, ce n'est pas le moment. Tu n'as pas comment le mental pour supporter les critiques pendant que toi-même tu t'acquises toi-même na liwa ya mwana na yo accusation ya mokili ya oboma yo. C'est pour cela baza ko senga yo longwa réseaux sociaux. Roseline soko linko longwa réseaux sociaux te ngai na sengi na yo kanga ba commentaire. Soko kangi ba commentaire mutu mwa ya finga ezate bakoyaka ba like moi et puis ba yate oh courage. Non, je sais que des fois comme tu as bien dit que non ba commentaire gentil là ça te réconforte. Oui, les commentaires gentils ça te réconforte, mais malheureusement tout le monde ne peut pas donner que des commentaires gentils. Quand tu laisses les commentaires, donc cela veut dire même des négatifs sera là aussi. Kanga ba commentaire et ko aider yo d'aller en avant. Maintenant là c'est normal au vivre dans la culpabilité. Ceux qui n'attendent moi na Canada te mba kufite moi nazalaki ni na Afrique du Sud ceux qui na sala kaboy ma chérie nzamba nzamba mawa nzambe azanzambe ya mawa point barre. Ceux qui masumu to sala nzamba lo batangela biso ango mbeto ozalata na poil moko na nzoto te mais ata mabele nyonso na ba derrière nyonso elongwa longwa à cause ya nini ya masumu to salaka. Donc pour dire que Dieu azali miséricordieux. Mokile koki koloba par rapport ya makambo ekomeli mwana na yo. Eza makambo yaka. Okoki kofanda na mwana na ndako olali chambre moko olali olamuki mwana atikali ebembe kaka na ndako. Baboti pe bakufela bana na bango na Kinshasa wana bazali. Bao bakoloba wana ce sont peut-être des frustrés ya zana Congo yo tindi mwana na Canada pono kene kotanga bokansaki nini bokimaki Congo mais okimisaki mwana yo ka ba commentaire okimisaki mwana na Congo kwa kende paradis mais yo wana kaka zongi lifelo yango ya Congo pa ni bakundaki na Canada tete bande ko na yebisa bino réseaux sociaux epesi mutu nyonso liberté d'expression. Donc, ce sont des commentaires cruels qui percent encore les cœurs de Roseline. Et ça fait encore trop mal. Ce qui bandé, il y a que 2 ans pour faire les deuils de son enfant. N'a pas commentaire, n'a pas accusation, mokili. Ça peut lui prendre 4 ans. 4 ans, on a bandé. Konzoto, oh, yozali bende, te li bende, koute excès de mali, les eaux gâtés. Bon, nzoto, excès de soucis, excès de ma camion, ces eaux risquées, ça la nienne. Donc, voilà la famille. Na yebite soki bandeko ya Roseline soki ami et connaissance baza koloba mabe kende kona bango akite nos réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas akanga ba commentaire parce que Roseline a komi kozala nourri na ba commentaire oyo o ezali positif o baza ko tikela ye na réseaux sociaux ezo sala malamu mais ba commentaire négatif ça la détruit. Na yebite bandeko yo omoni lolenge nini a continuer kaka ko sala dei ndenga za ko lela mwana na ye ko publier ba vidéo ya kala na réseaux sociaux et ba o baza ko finga ba continuer ko finga ba o baza ko compartir ba continuer ko compartir est-ce que akokoka yango point d'interrogation parce que tango oyo ki somo tango oyo ki pasi yeba ke motema esali nini etie kiu estomac kuna esali kia nzoto zolia malembe moko mosusu kolalo la muke komi tota et kozala vraiment malamu te yango na yaki ko partager na bino vidéo oyo na yaki ko partager na bino likambo oyo ka ceux qui famille eza na tort au lobby ceux qui pe famille eza na raison pona nga
na moni que famille eza na raison, ami et connaissance eza na raison pour na bolingo ya Rose balingi mwana na bango sala nini a quitté sur les réseaux sociaux, même pas totalement mais akanga ba commentaire parce que maintenant là Rose a comme ko sakiser moko ce qui na sala ki boité mais moi nanga kufite ce qui na sala ki boité moi nanga kufite et na ba commentaire au baza ko tiela ye accusation wana donc les autres comme si dernière goutte pour Nini est renversé. C'est pour cela, moi, je suis tout à fait d'accord avec la famille, amis et connaissances de Rose qui pour sa protection, quitte un peu les réseaux sociaux, maman, fandana se, lela mwana na yo, réseaux sociaux ko kimate, prends le temps de te construire, réseaux sociaux ko kimate, ba vidéo wana, oroya ko poster ango, moni benita, mwana kufa na ye, ça fait ce qui inane, ayaki ko zoatan, ya ko laksa ba vidéo ya mwana na ye, ya zemi et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'elle était d'abord blessée, elle s'est donné le temps de se guérir, de se construire, après ayaki ko sala nini. Kolobela yango ezanga na mutu mususu ba vidéo ba photo kuti ya mutu o aza être cher na yo tu n'arrives pas à regarder siko ba vidéo ba photo wana epanzanaka na réseaux sociaux bato bazwaka yango basala yango ba vidéo yo na ndenga malamu na ndenga mabe parce que yo soko tie vidéo na compte na yo yebaki bato bakozwa yango bao baza pour yo bao pe baza contre yo bakonyata ndenge bango balingi tant baza konyata ndenge bango balingi c'est ça qui fait trop mal, ça te fait mal, ça fait mal à ta famille aussi donc ngana kosenga na yo yoka conseil ya mabeza nango wana te ya malamu zwa ya mabetika mais pour le moment comme tu as battu tu as vraiment besoin d'être reconstruit tu peux mettre à côté les réseaux sociaux ou bien tu fermes les commentaires donc ça sera mieux pour vous voilà les champions chez c'était ça on a yaki ko yebisa bino soko za pour que atika ba commentaire okomi pour soko za pour que atika na réseaux sociaux okomi donc vous allez peka malamu merci beaucoup les champions. Gros bébé, voilà. Oh, patience, ya gros bébé. Chi, ya. Non, non, moi, ça bonga, na rasta, le quoi, manja, qui le voit patience, c'était voilà. Ça l'a capté, qui était, dit qu'il y a déjà patience, ya gros bébé, ya moi, pour l'air, nous, soyons lingi, ezali. On a lati, on a rose, on a lata noir, on a. Donc, il y a un gros bébé, et quand on a mis avec beaucoup d'amour, on t'appelait beauté, ya. Apprends à te donner, à te faire cadeau. Soko lingi na mayaka, yo. Soko lingi sa mayaka kaka yo. Maintenant, il y a des choses de bois avec mayaka. Donc, ça fait du wow. Patience ya noir yango yo. Yo passé commande couleur yo souvent nango besoin ezali jaune ezali pembe ezali roux ezali marron ezali et noir yango yo. Donc manjaki ya ba gros bébé de kana lobi soko lingi sa mayaka aujourd'hui mais avec ba oyo nde ezobwaka mpenza ezosala wow. Donc passé commande ozala dessus te sala capture écran koma yo moko oyebi kaka awa oteka kodefisaka nazoteka mpe na prix de gros otekaka odefisaka sala capture ya modèle nyonso olingi basalela yo bakosalela yo. Donc voilà soko olingi olekisa ngo na mopanzi okaa yo ya suki eya na elengi moko oyo eza bameshe normal kaka patience ya blonde sala capture écran okozala vraiment dessus te oyebi 40 €. Mesho ekomeli yo partout esika ozali 40 €, quel que soit l'endroit meshe ekomi esika ozalaka otekaka odefisaka sala signe nyonso ka makambo kosola patience ya blonde yango voilà. Donc soko olingi katikati yo soko olingi mopanzi yo donc sala capture. Voilà, patience ya orange yango eye, ça la capture. Vous allez vraiment dessus, ça la beauté. Et là, rester avec amour. Voilà. Voilà. Ça la capture. Couleur orange, vous allez dessus. Voilà. Oh, patience ya marron. Là, si vous avez la couleur marron, regardez les travaux. Otala. Donc, patience à couleur marron et en goana, ça la capture aux alas. Vraiment de cité. Couleur marron, patience et en goana.
patience ya roux yango yo ça la capture vous en a décidé ou ils a couleur roux livraison gratuite 40 € partout dans le monde ici aux Ali et comme Elio pour la bana Suède ça coûte moins de 40 €. Au teka ton defisaka benga dikina vous en a décidé patience ya couleur jaune yango yo moko tala travail tala fine donc voilà au teka ton defisaka benga ça la capture vous allez dessus donc voilà ça la couverture oyo patience il y a 40 pouces donc voilà on les a commande il y a moto donc ils a 40 pouces c'est vos homona ils a tellement moulai et les kiti la sima donc l'équipe bassin oui, ça lui commande à mon tour à Pesaki. Donc, ceux qui ont lingi, aux en a besoin d'un modèle, mon ça la commande na yo aux la dessus et bien voilà. N'enga pesi la ki bakangi la ye, bakari ya mike de bakangi. Donc, au moins ils ont patience il y a 40 pouces et ça lui commande ya montu. Na si vous avez ils a tellement milai. Ils a tellement milai que vous avez pas idée. Passez vos commandes. Vous allez la dessus. Donc voilà. C'est commande na yo donc les nyonso bolinga okozala desite ya na ina bongisango po comprendre pe sana bato mosusu bon eza ya mais chaud comme ti okofandaka poto okosilisaka poto bakotikala kokango suki yo te à moins okende ovoyage Afrique tala mèche moko 1 mètre mèche moko eza 1 mètre presque donc 40 pouces mpona bato balataka koleka même oyo eza 50 pouces passez commande oyo eza patience noire normale omoni yango eza molai normal aussi donc voilà oyo ezali longueur standard soki moto alingi koexagere koleka awa apase commande na ye ya kote donc voilà patience yango otiango na mbandi otiango na katikati voilà passer commande na yo ça la capture à écran olukaki te ikina nga nalingi patience ya noir tokoservir yo voilà la famille passer commande ensuite et bien voilà yaya nabaki mbulo moi rastaka ya façon 50 €. Moi maboko moko kutu fatigué 50 €. Au cas 50 € on moninga na. Au fait on peut 3 semaines, 4 semaines au fongoli. Donc tout yaka poto po tout kanga ba sup to fongola ya. Moi le périco nga non comme on va 1000 nanda. Na lingi à rose, il y a vert na lati. Donc cela veut dire je garde l'argent, je sauvegarde l'argent. C'est pas gaspiller façon. Non. Bakangi suki oyo baipenda kokanga regardez la beauté c'est ça oh patience ya jaune passez vos commandes bandeko nanga oteka kodefisaka patience ya jaune yango regardez la beauté et l'esthétique de tresse regardez c'est bien fait là c'est pas vos perruques façon là non c'est ici là avec et ça l'est mis avec amour, à part amour, et ça l'est mis avec un professionnalisme. Donc voilà, patience, il y a jaune, il y a gros, il y a mèche, il y a normal. Oh, écoute, à brecheter parce qu'il y a mèche normale. Donc, passez vos commandes, vous ne serez pas déçus. Mais ma mèche, c'est ouais. Manjaki, il y a aucun sens quand il la selle à être belle avec les rastas. Regarde ta sœur, comment je me jette. T'as dit, on voit comme on a rasta, ya bafeti mosusu bato bakobwakama perike ya milai ya mai nde ya mai ya yo betela bango tutela bango bikaka dekina ye na besoin ya meshe ya bleu mpona pesa bandimi somo likina na besoin ya mesi ya violet donc l'anniversaire moko nikelanga yango ya ntango bango bakoti na bakabelo na bango wana yayo bainde o vietnam yayo koti na rasta le goût de ça nauta feti moko boyaya malgré mes rasta
Boto nanga tout couleur te ko beta libako. Malgré mes rastas mais j'étais waouh. Na leki na bato baboka maki na bakabelo ya malgré ba rasta nanga j'étais waouh. Bakani yango kitoko oui c'est comme ça. Est-ce que bato ba zelo tia kabelo yo wakili bango. La perruque a décaillé. Nous sommes attendus. Passez vos commandes, vous ne serez pas déçus. Il y a tout ça fait na crone. Pour na bino to linga ba mèche. Il y a ba crone. Vous voyez? Ba crone, il y a des temps. Il y a roux, noir, na lembi. Il y a tout noir. Il y a ngoiza awa ba crone. Voilà. On veut pas lingi on a sepelaka na bleu. Ba crone. Il y a bleu yango donc noir, bleu. Yango eza